Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Naël Soussou. Maman Sylvie, Mode TV, officiel Naël, tout solo la Soussou. Nazui ba pel ya bandeko oyo batala ki vidéo na sala ki liboso. Balobi nanga Maman Sylvie boni, en tout cas olelisi biso makasi, Maman Sylvie toyoki pasi mingi. Te boyo capacité opesa yango to courage nde nazo loba nazo rencontrer po mingi mingi boyo capacité po mingi mingi biso bandika pe tozala ka mingi abandonné surtout na ba niveau Afrique ko to sava mamundele akanisa biso na niveau Afrique penza ezala ka ndenge wana pardon excusez-moi. On a toujours cas pour na ko bundama bandeko handicapé en Afrique bandeko noso bazara na mwa likanisa ko soutenir ko sunga bato baza pe asitu na passe na yebi bandeko ebele baza pe na moyen ko te même bana bakoka kotangisa ta classe te mais ba moko donc moi to bavanda mana bandako ya on a yaki banda ko sala ba rappel pour na bino bandeko noso ba ko soutenir elongo nanga o banda ko intéresser ko tuna ngai Maman Sylvie sala ndenge nini o tamusu nini ezana ONG mais ezana association ka nde ka ko kansa bandicapé ko tuna bango iloko nini bazana ngo peza besoin ba o peza bazal dans les besoins ko bazai belé ba mususu ka bango mata vélo o ezate ya on aza ko senga na bandeko mususu o bazaki bazana vélo na ndako evanda ta mususu moko azaki ndeko moko azalaki na vélo wana akufa vélo etikala nango wana esala kiloko te ezaka wana ezobebela ka wana na ko peso koma ndeko wana otinda na agence ou bien na conteneur à partir yo kuna po ekende ka direct na Afrique ya awate na peska konto kanga na otinda kombo ta yo koma kuna to bengi ndeko wana ki to sali vidéo to sali ba photo amoni pesi ba remerciement na yo mona ke loko na yo ekomaki donc baza penza bandeko mo bazo souffrir biso bandicapé penza mingi na ba famille mususu to zara penza abandonné mona penza famille mususu mona bazo kipe yo te bazo monoka bongo passe yango mona ke basala ba centre mingi bandicapé ba vanda mais ba centre te ba mboka na biso ezala penza organiser te ezala ba centre moko ya passe ba mususu kutu mona balala donc bandicapé mususu mona passe mona place kuta olala ezate yango lelo na ye tuka bo encourager nga bo continuer ka ko soutenir nga na makanisi bo continuer à partir na bino bato boza ba mayele musu ba ye ba ni to ko sala bo tika ngate ba défendre bandicapé na biso baza na Afrique bandeko na baza na Afrique mingi na osala na bandicapé mingi ona yebaki po bandicapé mususu na yebi bango te mona lelo la ko sala ta vidéo to asali photo to tindi to kabola bandeko mususu ayebi ngata kansa mususu te bandeko ta mususu basunga ki apesa ba quelque chose azui apesi biso te makamusu ezara na retard yango na mona bato o na yebi nano te fona ko mesana na mutu ko yeba na bizali na malamu mina ba o na yebi makambo ko zo retard contre temps ko ya na ko expliquer que tela contre temps ya ki makambo esali moi retard zela moi muke ka ndenge ezalaka po bandicapé biso bandicapé to zara mama tata o mona ka mutu o mona ka idée ne ka ndeka o sali ka bongo se que yo kozwa quelque chose mais nzoka pe bandeko mususu bakanisa ka azo sala projet na yebi kete Maman Sylvie azo sola ka likambo moko boye to koyeba tani toza nango yango na ye papa na bino bo donc bo s'abonner bo partager surtout pendant na Facebook na zala ba mi à peu près 2600 mais ko s'abonner za penza mukie bo s'abonner na ba mi nanga na bandeko mususu o ba yebi nga te bo s'abonner po ba message aboye tambola même kuna na mboka ba konza mboka batala ba yeba pe nini to ba ko sala rapona bandicapé organisation nini ezala ta na l'état ata mbongo moko eutaka na l'état nde bafutaka bato ya l'état ezala pe bakoka kofutaka bandicapé même quelque chose ezalaka te ka handicapé po futa ye il faut akende ta mosusu kosala to asalaka soki nini po futa ye te
ovika fin du mois ebike mbo euta na leta kande bafuta bata leta bakwa ko tchaka ba peut na programme bakwa ko futa kata ba pas avoir quelque chose chaque mois pour ba vivre na passe ba vivre na ko senga bisenga senga tamsu lelo ke ba pesi yo lo ba ko peso te o mona bazo saboter tamsu ozo landa mutuka mona emsusu mona e pointer yo ke ko kweya na mona makambo ebele mais na bana ko betaka maleme tan lo ko na zo zonga na masolo ngo na zo devant masolo ngo na bana ko zonga na ba masolo na bana ko beta ba risque nini oto zoaka na vie ya handicap mukwane na betaki ba masolo wana mata na sisa ki penza mutu passe na kanisa ki mingi yango na lelo ko ebisa bino en tout cas bo soutenir bo bakisa makanisi na so ebisa bino butu mo bo pesa makanisi ni to ko sala quelque chose ni to ko sala tana o nga na yebita mwa muketo bandaka tana wana bandeko mususu ba o pe ba ko yasima to ko yeba ndeni to kanisela bango lisusu naza na mwana ndeko moko ya handicapé azaka lokola nga mama lokola nga mwana na ye atindi audio pona yokisa bino toyoka ngo ensemble na bino boyoka audio na mwana na ndenga zoloba baza na Afrique yango na ye toyoka audio ensemble na bino lelo naza na wana minute mingi te ya kosala toyoka na audio comme ça bon toyeba nini na kosala na suka. Merci. Bonjour maman, Boni, boza très bien. Ok, merci. Bisobé toza bien. Bon, ça juste un alien solo no mon muke maman. À propos ya moi si je moi tout un peu mingi. Navi ke panzamba za rezala kate. Et des fois na mitu na pourquoi nzamba se pela na bota mais pas ba parents ba parents bazai ba handicapé. Et pourquoi nzamba lingaka na bota ma et pas na bino ba parents boza handicapé. Wana eza mitu na nzambe nde mutayebile pourquoi parce que mutu na vie akoki kosala choix ya mwasi ya ndako ya école ya camarade et tout mais ça passe pour mutu asala choix ya famille oye il faut kende vie ezalaka imposition nzambe yango moninga na bima pa na bino mais ma grande préoccupation na koloba mo mukeza des fois maman un atalaka ba ndeko na bino o bazawa vraiment na Congo na koloba na bana na bango mania ba maltraitaka bato ba vivaka na handicap ezalaka mpe salaka moi pasi na koki koloba tant que mona na bino partout où je passe quand je vois ben handicapé bazo kota na ba bar bazo senga bazo leka na ba boulevard na ba ré bazo senga des fois salanga pasi komona bano bazo bota via encadrement malongeza te misusu ba kuluna misusu ba miyibi po nini mama zui chance te to papa avec handicap atangisa ye biso mwenza sali grâce ata ya mingi te bomeka kosunga biso parce que tolo batam so ata ya mingi te mais ba possibilité zalaki mo mukie mais la plupart ya bandeko na bino bazalaka pena na moyen ya ko survivre te donc moi na courir pa na bino mama n'habite kuna nde bozalaka ezala na moi du genre ata moi lisanga moko te bosala bo raisonnaka pe des fois bandeko na bino to bana na bino o bazalaka koto parce que biso des fois toza limité mais nzamba lingaki le pourquoi bino fobo kende kaka na moi avance pour ta mususu na nzela na bino pe bandeko na bino ba trouver grâce to biso bana na bino parce que moi ba projet a ezali ya comment kozwa bana ya ba personne vivant avec handicap na charge mais l'auto prise en charge wana bon en fait et kozwa mapena 100% monté ka pa individu mo o bazana baona makolo pasi oyo koyoka ndeko noto ya mwana na ezate ndenge oyo muto ya makolo valide akoki koyoka to pasi o ngana koyoka pa ndeko nango abotami na mama to papa ya handicapé ke mutu nyonso koyoka ngo pa des fois totambola to yoka koma wafinga takoka wana tala wana azaka ndoki wana c'est un peu ça mais biso toyoka pasi parce que ngana ebike na botami na bimi na branche wana des fois kuna tamsu $1 to elamba moko boye to crêpe moko chaussure okokino pe kobwaka mais awe koki kosunga au moins ndeko na nga wana to ndeko na bino amekata kozala nango po esunga ye na sens wana
yango ndenge pena na yo kiso voice oyo o solola na ba mama na ba papa nango baza kuna parce que naza na ma démarche mon alanda ba légaliser mukanda ne fils que mama ta ba bilamba o wana ezalaka parce que rentrer yango witsozonga mais faut voir handicapé bazol bima bazosenga bambona balabala po bazongisa kana fils kata bana na classe mais ta mususu kuna bino nde boza kuna mwa chaussure mo pe kozala mwa nini ekoki ko permettre bango pe bana wana bandeko na nga bazonga ka classe ata pe na fin de l'année moi kotala bon ata moi loso parce que centre des handicapés na biso mama si j'aurais le temps na okena filmango so na jui mikanda bomona comment bandeko na bino bazo souffrir des fois bazana ba matela te balalisa bango na sepo nini nana kozwa bango en charge nani akozwa bango en charge mais bino nzamba sungi bino boki ata moi liboso mama botala pe moi sima bozonga pe na bosunga bandeko na bino bazo souffrir na bana na bango bazo bima na banzela kosenga et tout biso bana bino ezo sala biso passe comme on a bandeko na nga des fois bakuluna na nzela miyibi pourquoi parce que azui chance okenda te na école te po parents ayekine na makoki wana te ekomona ofingaka bino bandoki tala nde babima etu koka esala biso pasi amona ngai nayoki un peu message o mama soki nasisi bamikando nazosala na otindela bino bomeka kotala na bula yo na raisonnaki vraiment moi strictement déjà moi association et na kati nango wana eza na parmi ba objectif eza auto prise en charge vraiment ya bana handicapé moyen nyonso mama ne fils kata o bino bondo mona nango wana ya mokie wana bakaye biloko kaka ba vélo des fois ba chaise roulante okuna peut-être eza na ba prix moko peut-être ya tu ekomi na beta moko mais ya moi bien te mais awe kosunga bandeko na bino wana balongwaka misusu batrajet ta mosusu ya ba 50 km azonguluma otali bagenu ezozoka des fois mamesala yanga mpasi transport bato bazowelela yayaki na boulevard po asenga na retour baoboya komeme meme na transport po bayebiki afuta te akolukaka atrouble de fois mona biso toza na bana capacité wana ya kosisa makambo wana eza te mais bino vi bozwi déjà moi grâce mama boza libanda bomeka mpe kotoke un peu partout ya kosungaka bandeko na bino bazawa parce que soki na centre des handicapés la maman il y a des handicapés balala na se bazokufa jour et jour pourquoi soutien malamu eza te nana osunga bango donc message ya moi moke na ngai natindelo yango na mama oyoka mpe opartage na bamama mpe bapapa nango baza kuna bayoka bomeka mpe koluka moyen vraiment ya kosunga je peux dire na sens wana bandeko na bino na bana na bino o baza awa merci maman. Merci nasi bolandi audio boyoki yango na bokebi nyonso nko nayoka audio oyo esala nga mpe apasi makasi ngambi bato makolo kuti bazobundela biso bongo nga moko naza deja na bamboka boye pourquoi pas na bana koloba même un mot mpona bandeko na nga handicapé yango nayepa na bino boyoka audio oyo boyeba bopesa nini tokoki kosala mwana oyo azodeklare mwana oyo mama na ye atekaka mwa biloko ya mike me aza na velo te velo ya koangolumaka kaka donc po adeplace azwaka ndeko moko oyo aza na velo azwi lokola moto aoluwe apesi quelque chose ke epesanga velo nakenda kosoma mwa biloko pembeni kaka kuna soki na ye napesi quelque chose asalaka bonga na velo te nayepa na bino nanga tosala quelque chose moto nyonso aza na velo amoniki aza na velo evandaka nango na ndako amoniki eloko esalaka eza te abengi nga ayebisi ngai ata na commentaire otikeli nga comme ça na oyeba kotia numero na nga wana ata lelo na tie te mekomana ata na commentaire comme ça nde na oyeba ndeni na kozwa yo mais na kotia numero mbala nsima pourquoi tozana na makambo tobandi soki oza na besoin na nga oswaa na nga otiki commentaire ke naza na besoin na swaa no mama Sylvie pesa biso numero nini tokosala
donc lelo oyo nazalaki nango kaka yango oyo nangi nayokisa bino audio en tout cas s'abonner pour partager et osala malamu opesa un plus pour partager vraiment ekende partout natiki bino tomonani mokolo mosusu bye bye